Rochelle Wango, fils à maman, pas de Michel. La fille opposée, que du bonheur, longue vie. Rochelle Wango, et mon témoignage, fils bien-aimé, nous sommes toujours gens. Johnny Bon! Benga Johnny. Y'a moni. Confiance na famille au moni. Johnny a comment qu'on travaille na place moko. Ba location y'a ndaku y'a ni hôtel. Maman, na benga Johnny confiance na Silva. Tala, courir quel sous. Du nouveau à Kinshasa avec 243 Congo Entreprises qui est une entreprise multisectorielle qui vous offre de services de qualité. Dans l'immobilier, elle innove avec de beaux et luxueux appartements meublés dans la commune de la Gombe et Kitambo, en plein centre-ville de Kinshasa. Avec sa branche TNT Group, vous retrouverez le confort de chez vous, loin de chez vous, que dans les rêves. Dans l'hôtellerie et la restauration, elle met à votre disposition la 13e à Boutique Hôtel, située à la 12e rue Limité résidentielle, à côté de la maison communale de Limité, avec de chambres décorées au mixage européen et africain. Enfin! Et les kilama. Enfin! Il a venu au camp, non les kilama. En tout cas. On est qui l'X selon Pino. Yo, mais moi qui suis rapide. La Lix Tanga. Ah, Lix yo. Oui, Lix Tanga. Et enfin, dans le service du tourisme, du nouveau à Kinshasa, eh bien, avec 243 Congo Entreprises, on vous offre avec son opérateur Congo Tours qui vous plonge dans une aventure passionnante en découvrant les merveilles naturelles de la RDC. Avec son bateau Enanoya 243, le majestueux fleuve Congo est à la portée de vos yeux avec les randonnées et balades sur le fleuve qu'il organise chaque week-end. 243 Congo Entreprises au service du voyageur. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez ne pas été vos amis. Votre tour n'a pas tout, Babolo n'a pas Bolois, c'est puisque les 15 bisons abino, vous avez déjà peuplé, vous avez déjà un colo, Jésus de Nias, le pas de pas, il y a un tombolo. Oh, puis il y a Kenaki, place à concentration pour avoir la macambo moussousou. Vous comprendre que faire la cause des acquis nobles, bah tout va y cause bah quand il a qui fait les as c'est l'or à ce que tout le expliquer mieux. Mais pour vous dire que absence c'est faire rigoler, je sais des nuances, bah monsieur bah tigala qui bah baza pambaté bah ça toujours répétition, bah live. Pour moi la bamaka ou toujours santé bah perdre de pour moi la bah déjà plus de polo puis tu botoko bah ça toujours bien bah mou quand tombe sauf que moi santé de minimum de bon. Oh y'a un après ça a la raza donc il a un problème que les 15 déjà na ba na roya munene. Très cher fidèle. Comprendre que dans l'émission, on a vu Marc Aous, Kim Jong-un, a déjà l'indanda. Donc on peut se la nano, n'engene dynastie, n'engene par rapport à ma poème Moussoussou. Les autres qui sont vraiment n'engene. Très cher fidèle, merci beaucoup à ma caméra Joël Mola. Oui, on a déjà mis Gramalous en assistance. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Il m'en trop.
na patron kosa couleur les multicouleurs mbala bato Barbara Mazeral oyo aza na mboka mikili azalaki na Pologne après Bruxelles aza déjà na Paris. J'espère que ayebisaki Marcaus azokite déjà Paris na yebi te soki asakitaki déjà tokoyoka yango ayebi pa Marcaus vie kosa couleur azoke directement Amérique mpona kokuta na Barbara Mazeral. Après baséjour na ye nde koya na ye boye tokozala na biso pepele bandeko na ngai bosape te miso oyo eza mystique napesi bambota tro na trésor pembele mbatable toujours yani kayinga mon invisible depuis Belgique bambota tro na oyo ya ngai berado prince oyo des amunda donc monsieur Versas bambota tro na bato te bazokotala biso laskoni mbuza banisela ngai idéologie epa Gislain Makuba je suis débat nous na Marcaus je crois quand même auprès de ngai déjà tu as moi le yoyo déjà à Marcaus donc voilà bon Marcaus Kim Jong-un Lindana déjà on aura déjà moi idéologie par rapport à la jeune invité sur le micro zoko d'abord oh maman Denise maman Denise Maman après nos autorités suprêmes yango wana ke nanga ndenge wana se nango ale bagolois so bakozuli baku ya kolanda Kim Jong en featuring avec Moukwatombolo le bogard de la presse mbanga na mbanga batokisa le maté batie bicarbonate le maté babi oyo komini ebi pende obe beton itali bino boye ba produit chimique batsa na quantité donc ba mote na bagoloise bateto batutu oyo balingaka le pâtre Jésus de Nyon c'est ici que ba mélomane la bonne musique oh bah c'est occasion ya kolanda Kim Jong premier beaucoup de spéculation et le kaki na kati ya mboka toyebisaki bato oyo ezalaka kati na biso bayebaka te confusion nde aetalaka ngo na etadoike ndeni na réalité yango dynastie na moment où dynastie Marcaus Kim Jong-un dynastie ezokende ndeni super album de la décennie d'album oyo mokili nano ezwa album ya ndenge wana te banda basala monde ya musique sans débat yozoka biloko te bon toyoka na biloko to baloba omaka osi babwakelaka ye babetelaka ye bilentisaka nganga afanga deli akutaka na ndiai kuna green oka te yela nde boye sika koloba te maya koselaka kombo na ngai audio scénique eleki mpula kotumba leteta bakena midisete leteto moki ngai tala bolingo ilunga bandeka boye continue ilunga bandeka boye motema na suka na nzembo natindi bakola José Embade ayola na munzindo tetungende na kwa yembade bala na bala yo mama tokatika wana bon
azomonisa bango bilengesa kaka biloko tosali bango bakipe machi kuna ya kodame tout ça ya mwana bo. Voilà, par rapport à Ndenge, ça fait maintenant plus de 4 mois, 3 mois si je ne me trompe plus. L'album de la décennie dans le terrain, bah toi ça va kolongola ngote o wapi ngana benga kango Satan B, ata mutu mo ta so ka kolongola biloko ya dynastie. Bazo longola ngo na Congo te ba kolongola ngo te na Afrique po awa to ebite soki to sa comparaison na album ebetaka na banganda na oyo ezoteka na ba plateforme. Bobu ka kobondela ka batu te ta kobondela se kokite esili. Tobondelaki batu tabazolia mule singa na ye bokotika na singa na bino oyo komi siko bagarre moko international ya likolo o le padre azo beta ba français na kata mboka na bango ba français zo beta ba égyptien na mboka na bango top performance album dynastie sur toutes les plateformes et zo chapeauté tout le monde d'abord yo le moment d'amto wana hotel matokiti Yo des fois kuté hotel matokiti ça m'a la banga pour comprendre manga on a moko bien sangu ndenge voilà wana mulia donc place na oyebi ntango ntombo lisango na bule jour moko kala nayaki na baka ya kote grand prêtre ane korepete evalama na kosi ona ndenge lisolo kaka tomortalize grand prêtre po ye azalaki motu moko akanaka mpe na 10 fala yemba na grand chanteur le padre Jésus de Nyons po ye aza na bacapacité soko azobeta bazikundulu le padre sigo azobeta baémigranie Makawus, tu as une émission Kim Jong-un, dynastie. C'est ça, voilà. Dynastie dans l'album. Bon. Dans mon télémis, c'est pas d'inspiration pour libérer. Bon, libérer. Pour baby que Makawus, en lui, il y a diversité de plans. Bon, nous sommes au point. Je me regarde un test. Dès qu'il a tenu, il y a un manzé boni, il y a un fimigo. Bon. Dis, son gars là, vous n'avez pas ça. Vous êtes en train bon. Somoni ni wa fimiko aiwa afimiko mwana yawo elo mo vya nyatake mwana lokona na TV siko abenga Victoria mo bazala ki on bon abenga yaka la sene bayaka bon amul bela débarquement muté ya tombola micro bina fimiko baba bana ka boy foko lia lisama na mabati bon voilà malamaka continue ma solo on comprend déjà voilà merci beaucoup Makawus dynastie na terrain album presque banze mutu et so cartonné secret za nini bobo milaki batu nini malgré mukolo dynastie asa na boloko mukolo dynastie Jésus de Nyons na ebisa yo solo ba boloko kaka bato basekaki keno le padre bakangi ye le padre boye lelo bakomi ote abata bagina azoluka ne bes abata bagina donc bango bana oni mateke bakangaki fe te bandimaki bazotolaki bakangi ok un moment donné bazobenga bandeko na bango miso bamiyibi oyo balimbisa ngai bamiyibi mpe bayalaka misusu mpe bazalaka baviole bateki nkuyu bateki pli babuka mpe babanke bashegula babengaki bandeko na bango sikota babenga bandeko na bango bayebisi bango mutu oyo botanga komboa atala boloko moko te otikali komone même francis bosu abana kotunanga te nga bakomona abanda ondima te lelo les mêmes personnes oyo bande kosekake no bino président bino bakangi ye bango moko babaluki otondira batamaki na ye akimamo bawenge akotala banini te confusion total yango toyebisi bango makambo ale padre eza makambo moko boye ya ye na nzambe na ye na libota badetracteur bofanda na kuwa na bino bosokipe na makambo na bino biso Makawus na beti plusieurs mois na YouTube na oyaka te omonanaka te nayaka te wana pene ya solo Makawus amonanaka na te mpe te alobaka te tuna mère Jeanne Grâce Ndogi tuna papi ya fali na Londres oyo basomi nzembo ne oyo ya Thierry Gol azoyembela nzembo papi ya fali de London akosipiki tuna les jeunes producteurs Chichi Mofuta secret ezalaki nini akoyebisa yo jipe minde akoyebisa yo ya dadangu abana mpe ayebi ya dadangu abana patriarche ayebi pepe mbongo maboko banke ayebi makambo na zolo bando tunanga silisi nini ayebi makambo oyo ya Cédric Makela umu bazotunanga l'américaine sénégalaise congolaise bazokotunanga mais yo likambo nini omonanaka te kima succès siltoni nga moko na fongoli YouTube etake maître du temple de YouTube fongola nga moko pena na fongola pena YouTube nazotala namoni bato soki ezalaki boye wapi ye nalobi bosakanaka osomona moto azoleka te me bazolobela Makawus plus de mois au monde en a la force il y a les padres à faiseurs les artistes faiseurs des stars tout le monde peut tout surtout il lunga yi danser
lelo comme chanteur danseur comme animateur Animateur. animateur comment le Congo bakri na ayaka bena bakri ba j'étais matiti wana vous sulangu ba wana ilunga lobi na ba komone ala na kata kiwa nayebi te ilunga ayaka danseur chanteur animateur Eldorado lisuye bakri bon Eldorado lelo ela kangulu beyi beshe bola lo bela o botama sala lo bela ba akomana depuis du sala ngulu be Maka us pardon. Maka us ki video wa. Ko sakana te lelo ilunga ko mi chanteur et puis chanteur ya nini ya rumba nini rumba trap Bon. rumba trap likolo lingo lo bageno Jésus de Nuance aza faiser aza mutu azo ko assurer assurance ya azo ko assurer nini avenir ya culture ya musique ya Congo azo sala ba fruits oyo bato ba ko consommer dans les années qui viennent quoi. Donc par rapport à la dynastie Makaouche, l'élo dynastie, dans la 40e étape, ça fait plus de 5 mois, 4 mois, on les pas de la dynastie. Par rapport à Nengi au Moneli Masolo, Nengi Batouazela qui a un mouvement, ils ont même modèle ou bien ils ont quitté ou bien ils ont match. Na minute eza ya komata lisusu makasi oyebi ntango soki okoti na plateforme consommation oyo bato bazokonsome Jésus de Nuance mpe rigola okosentir ke non bato bamatisi lisusu bobooste mpo eza plate te album na bino ezalaka parmi ba 3 premiers na top vente ya bapays na ye te extérieur du pays consommation makambo ezotekama kitoko elingi koloba ke non mpe rigola asali eloko moko produit moko oyo eza makasi oyo eza consommable partout bato bazo consommer ngo koleka balbum ebele ya Afrique sans pour autant côté ya Congo et surtout na iTunes ezoteka ba na biso kene na Amazon wana omona ke no frappe eleki makasi bato bayaka bato ba vu bayaka mais koteka koteka donc différence entre koteka na bianza bon bango bazo miteka musique ya libre manteko fele ya visibilité c'est-à-dire ba festival ba fingelaki ba fingelaki Tigre Inosbi na pese ba mote bon séjour na États-Unis nenga zotombola drapeau ya Congo oso comprendre yo ni ma ba propos wana te non okoki ko beta na festival en réalité non ko beta na festival eza problème te mais bango kaka nenga ba komisaki rumba musique locale ba benga musique rumba tango UNESCO yo bendango balingi mukila sans pour autant ba senga pas lelo même bandaki ko sous-estimer ba festival kingani wana roi de festival voilà lelo basongeli masolo lelo siko bayel sur ko voilà ngana loba makambo nanga eyaka na réaction après bani voilà to soka ba contretemps na kulutu moko songolo pakala ba traitaki biso bono ba impoli bazo banga vie na bango te tangaki vie c'est-à-dire au singlier voilà yo tanga classe voilà si vous avez manqué au pluriel. Ok. Voilà, yo moko pe na kati pe ba manqué yo. Ba manqué ngako. Yango méchant dozo. Ba manqué ngai. Et puis tant que vous avez manqué, bon, il faut subir les conséquences. Il faut subir pour aller prochainement à bandelango li suscité. Mais ça manqué. Oui. Ça manqué. Personnellement manqué. Yo so mona te soki muta manqué ba bien net ba utingi. Mutu soka manqué ba totalement manqué biso. En réalité des choses. Par dans les années. Par dans les ans. Azongi c'est la biso qui tissait la matin la biso binaki, ataki pe mulangi la poche nere to ndoko à l'époque. Azongi c'est la biso qui na biso boiraki. Wana osenga droit. Dans osenga droit sikoyo ya makila wenge. Ya makila wenge egangi. Boyo ka makila lumumba la egangi esiliki. Bon, ezo revendiquer. Wana eza ba biloko moko ya raso mutaye osengelo mbasu e kosoyo po balobale bien d'autrui. Et ça chose d'autrui. OK. Chose d'autrui. Ou bien droit d'auteur, ou bien droit d'auteur, ou bien droit de nyoso bazongisa. Donc aux après à reconnaître la justice au fond d'ailleurs pena. Nas après na sina soki mukanda et puis l'administrateur ya wenge pour la suivi, il y a bêtise il faut récupérer ma plan. Mutu soka manqué pour zongisa. Donc c'est ce qui fait la mata, donc ça Pentagone on va te dire, zongisa biloko tout, zongisa. Mais bazo il disait les padres pas yemba boya makambo ezali minene ba. Les padres ayemba sans pour autant ora maka lutumba. Ora maka mettre l'homme OK. Si souvent ça raconte beaucoup de lombo
génération na ye na ba génération ba nyonso bi ya barebo ba ye ba grand maître Zalaki bango ba no sala reconnaissance voilà reconnaissance pour la sabon de nos musiques ba ni biso te il y avait les gars qui ont vécu oyo ba tracé d'inzela biso do so donc to suye ngo to kali ki to kwa ki tribi to kwa ki patumulu to te où il est venu kumba trap akasi po ba retourner yo beta mo so bien bon au salari planning parce que pour ma trap par rapport à Yamar Kaouzé quoi tu peux na masolo pe na bat bandimi oui écoute tranquille na moni bat bande ko banga ba panza biso sango o le pas de beta rumba OK ba bosani ba soka ba tucheze ba soka ba chekele pete voilà ba soka ba biloko ba couleur de belé mona yango ba zoa na ba OK bango ba zouk mais la diversité musicale et tout et ba so zalaki même comme si na dynastie wa to yeko créer l'histoire de sala yo nini on dit ah to pour ça seulement o to betali mais quoi vous avez rendu voilà tala date bongo to betango na ba biloko ba biloko manzanza po wala ba balandi tala danzelo to trasa demain kala muta yo ka somme loko biso inani le père oh Chafose ouais doyen des doyens bingo ako no mo ba ke pilipili la faire on tala la ponu mais la dynastie on est net même idéologie Makaouzé presque tous les styles les akuna idéologie qui est derrière toi boyaka na yango non et ça sikoyo déjà totekaka déjà ba planning eloko to sala o ba mususu ba yi ko yiba po ba bima ke bango mutu ba créer ba biloko wana ba zobenga ngo monotonie to banda yango déjà ba biloko wana déjà kala si le bozo continuer yango toujours continuer monter mais toujours développer pour Jésus des nuances de studio alingate to sala biloko mo neto to su to sala alingaka souvent to progresser to pesa couleur o no ba consommer yango go pesa ba petit ya consommer disque na biso yango moni vitesse album ne ba to consommer donc c'est ça voilà c'est pas par rapport ya ke biloko wana on dit net bazo benga ngo monotonie puisque boyaka na idéologie ya ba internationaux urbain depuis mais vous continuez yango car toujours na kata dination net identité on a besoin yango pena olingo tikela yango ba non biso de ça te no so rebeta une autre couleur ya musique au abandonné côté musique jamais to kotika ngo vous comprenez biso to beti rumba R&B to beti ba style belé ba rumba trap ya makasi za na kati mais ba rumba pire pe ali OK ba rumba pire ali mais par rapport à Barumba Pire, tout le monde est allé à Chamala. On va pirater quelque part, mais comme si les gens qui piratent, ils ont un impact. On a changé la guitare. Ah, il y a les bossons dans la guitare. Les longs à l'autre aussi là. Donc aussi là. Il y a les bossons. Ça m'amène à la maille. Les bossons de la pirate, dans nos bétons. Difficile à comprendre, amour et amour. Ah, n'a rien à voir avec moi. Siko, tout royo na banyango. Changer guitare. Ah oui, mais la différence c'est ça. Opena ndela kisi pena ke maka osi babetela kayo te. Opena tozo solo la pembe. O babetela kaye. Oyo muto zo bete. Ya muto abeti biloko ngai moko témoin na kati ya studio ndai ngai moko. Moi différence ezali. Moni awa na longoli moi aubergine. Na longoli poivron. Otiki pilipili. Atuki pilipili na tu musika da muki. Ele ka ni banga na to muki. Alpaloni yango na tuki. La copie. Baka utikoyo. Lelo le lubu. Baloni ya lubu. Bongo bali otika mote. Bali otika mote. Consommation aussi. Maka aussi par rapport à ma concert. J'espère que fait rigolo ça. Les 15 déjà confirmé d'abord eza libre libre les banda ou bien eza ka moi tindika tsaka. Mais on va expliquer ba fanatique bazo kotala. Bagolo bazo kotala nga na minute so mona mutu somba champagne na yo. Somba champagne na yo shiko mabele mame somba champagne.
Berado Prince des Amondes, un millionnaire en euros, Somba Champagne. Yadadong Wabana Patriarche, Somba Champagne. Bibi Chouou, Somba Champagne. Pourquoi pas Claude Lukabakono? Jugement par défaut. Bon, on a fait Finlande, il y a José Dacosta, héros déjà. Il y a beaucoup de Champagne, les airs, Panzana, José Dacosta, la Finlande. C'est la lumière de Finlande. Bamote ya souwe siga li grand poète Pedro Pembele tozana mambezo kende kitoko toujours dans les bons. Batutu oyo. Bami yoki saki motema pasi. Bami yoki saki motema soki ndanga nini. Zamba yoki kolela na bino. En tout cas, kaka ndenge na lobaki, pas trop de commentaires à faire. Babiloko tout oyo batu bande kosala ba analyse. Bon, biloko batu toujours bande kosala ba page na bango. Biloko musu bande kosala ba komi o. Presa komeli mwana na biloko tu wana ya lukuta la lukuta. Lettre moko zo circuler. Lettre moko zo circuler. Presa komeli mwana na on était en guirigiri. Voilà. On mangeait des tsaki. Voilà. Maintenant, on est devenu à l'époque de pizza. Bon. Tu peux me faire ya lukuta. Les gens ya lukuta. On a déstabiliser toujours. On a déstabiliser le campagne belé. Bon. Lelo bo sepela gi non, ye wana bakangi e boyebo. Siko lelo ba komi susu ote, abata magina ye. Les 15. Non. Les 15. Et ça solo. Le 15. Et ça gravé na OMS, na gouvernement na biso ya mboka et kotika na lokola le 30 juin. Sur le plan musical on bien ba kotanga te sur tous les plans. Bon, il y a plan musicalité. ainsi de qui Kangada Tcholelo ba professeur université, ISC, ISTA, UPEN. Bon soit date sur le 15. Donc le 15 août, classe Herbanosa, l'issue drapeau avec Kitanda. Ba kata on ba kata so mu kota ku. Faut ko kata drapeau ben na bokitso. les 15 wana eza ke frère abimi ya kozala na kisasa ou bien kozala na miki na lobby le patre a kozala na kati na biso eza résurrection. OK et bon on libération, la libération de résurrection. Libération de libérer au Congo ezalaka musée ici là. Mais résurrection à part Jésus de Nazareth et Jésus de Nios. Sur le plan musical. Le padre yo le bara musical sur tous les plans. Bon, sur tous les plans, il est partout ça le rapport ça père ça fait beaucoup la lelo ça papa et lelo ça monte idéologie la lelo. Voilà. Retourne nga boye pour na ba preuve. On a la preuve. Jésus de Nios. Azala ki monte liboso na orchestre na bango soki nzembe bandi ko beta. Yem ta banda vocal. OK. Yango ba photocopie ne ba utiliser même schéma. Soki tempo fina ba album na bino. OK. Le padre là premier vocal pas. Boum. Yamu tabaneka ko passo na nzela. Wana preuve liboso. Système à Moïse, c'était 4 mois. Allez, boleki. So tali ba orchestre musu ba photocopie après Bazali. Na orchestre na bango pe ba comment utiliser bango ndeko. Ça c'est vrai. On se comprend. Ça c'est vrai. Azape jeune na liboso so ba lupango na orchestre mutu. Pas histoire na nyo. Na 5e génération na yo. Wana na génération na yo. Na génération na yena bano ba esima o biso ba lobaka ba tala na TV. Ah je sur le temps. Ouais ouais. Ba mona na ba super bando boko na pena nda. Nga mazo yemba ba wecho ko alama yo. Ba ba oni kiso ba fulo banda. Ah congolais. Eh bango tu ba petit to ba ba zoni sa. Ba mito super azo. Ba bango ba tanga ba ke. Ah congolais. Yeni ka wecho ko ya do chubara li. Bango msana ba. Ah ba wana ko so msana banda. Wana génération. Olanda te wana bana. Butelo ka solo te ba legi no batala ina. OK. Oso ko mutali boso fa zo mukanda na génération. Mutali boso do yo bosomba lupangu. Voilà. Ndako nana. Asomba ka parler na génération na. Le padre tant to lo ba mutayambo batambo na idéologie na e. Ba jeune époque na ena ba balanga na sima batambo na batambe na e. Ça c'est vrai. Oso comprendre. Le padre ça mutu. OK mi ki lo bendi kanda avant. Na biso azalaki grand police ba parler makambutu ko mema bandeko na poto mambebele. Azalaki jeune opena na benga ancien responsable. Voilà. Responsable kala. Aboko la kala banda ko boko la kala. Oso comprendre. Soki to longwana na yesu ko na mopanzi no ndongo zo linga mambo musicalement parlant. Surtout musicalement. Musicalement parlant. Oti ko mona homme acoustique. Voilà. Si lelo na batu baboya kaye bazo sala ka eloko oya poisaki ya salaki ya pesaki modor. Ça c'est. Homme acoustique zo sala si lelo. E bana ki dépendre. Ouais. Depuis 2000. Si lelo zo bota. Depuis 2019, posé dans 2016, dit 2019, après bah tout bazo landango ba journaliste. Apoti mo na suka. Par rapport à nzembo na yo Bravo.
abetele bango bakolo babeti oyeba mpe faire c'est pas facile eza facilité oyimba lepati eza facilité asigné bana ndima basignataire omona ndima ta ya koluka papa na bete yo bino bandebe wana obitango mpe mbote te okola bien mobali ya et puis c'est mon nini abeti ba 100 kilo abeti ba vinaigre azotepa likolo on dirait que t'as pas fait te na bi c'est bon félicitations ozo comprendre asale homme succès partout na bato moto oyo eza gombe so babeleli osa egala ngo na badekode ozo comprendre Ah. nayebisa oyo radio antenne na ventilateur la batiaka et d'ailleurs tosali mpe baekole ebele bato bakomi neti babanka kusu mosusu ya kosakana te donc na minute oyo nazoloba awa oma kusu etangi lelo tilelo tala créativité tilelo ezosala les potes awa auti kobota dynastie abengi bamasa nemokibi binde bengi bakompo de serge mabiala alapaki cloche mele alias de mingongo doyen limbonda bambokootala biso bondo ya machine papa na shilo azalaki wana aza wana oso comprendre tokei papapapadango ozomona penake non baby black babindombe ouais la pointe deuxième fois felo deux fois nayebi so kosakana te donc ntango aloko wana bimi ntango mosu mpe yango naomona inspire mpe baye bakuluta wenge bokeba ta mosu dernière fils adora azobenda idéologie biso mpe tobeta mbabo badu jabi so badu jabi yaka omonde esali makambo intepesi le démarrage le padre aza source d'inspiration soki lelo oyo lelo namoni bana fifa namoni babendo basakani ozomona mayebo ozomona mayebo ozobona wana siko parla ozosenga droit d'auteur droit d'auteur te eza likambo ye na mboka eza likambo ya koservir mboka omoni mokonzi alobaki tochasse chômage il faut sikoyo bato bacréera nde babenga bainvestisseur oyo bayaka mpona kopesa baemploi donc le pas de soki atiaki da baemploi elingaki esalama te bakopo elingaki kosalama te mokili elingi balinga baredemera nini tomonaki shabani nonda babetaki bale na baeto samuel na bajoel na biso baloko eza mpe dinasie sotali wana dinasie bale ya ndenge bale ya ndenge bale yango mpe so tika oloba musicalement yo moko okangi dinasie bale namoni yango donc so omoni mpena mwa bato basangani dinasie soko omoni bato basangani dinasie ok comme on a dynastie volume 1, volume 2, volume 3 ainsi de suite. Et ça continue. Dynastie novelas nazobenga ngo novelas il y en a ba épisode ezala ba épisode eza novelas yosila de yosila de maka usimanga danger bisa yo moko tombolo eza ya kobeba kokosimike bana oyo balingi kobosanaka yango il faut koteyaka bato chaque jour bacomprendre qui est Jésus de l'Alliance fait rigola voilà marco siko lelo oyo tokota mpe na masolongo mbala moko par rapport ya ingratitude na musique ezalaka mpe tomoni bamisien mosusu bazowanga na bamisien mosusu bamisusu mpe bazoni bamisien mosusu mais tanke yo tanke oza musicien doleman est ce que ingratitude na ndula ezalaka eza ingratitude na musique ingratitude na musique nga mpo na nga euti nde kosalama sikoyo ezalaki te ezalaki te nanango asali ezalaki te ingratitude ezalaki te euti kokoma euti kokoma nde kokoma okala ezalaka te euti nde kokoma ezalaka te kala nde ezalaka sikoyo ezalaki prouve biso quand même ezala pena mwa bien maka oza linga loba bien tala mwa boye kosala mwa boye maka oza prouve biso par rapport ya ingratitude yango prouve biso par rapport ya ndenge ezaleli olobi Cameraman, ça l'appelle à moi bien. On explique, on est aujourd'hui déranger plus sur le téléphone. Mieux vaut cameraman, on est net ming. Voilà, Marcaus. Les lois, c'est quoi par rapport à l'ingratitude, tout le monde qui est fanatique va fâcher contre les Pakistanais. Tout avant que tu aies un Pakistanais, est-ce que yo qui parle? Je vous avais bien dit depuis longtemps, je vous avais dit, ça fait depuis la nuit des temps, ça fait plusieurs années où je vous avais dit que non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça franchira. Allez, ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Bon, fongola la Bible là. Bon, fongola c'est quoi? Fongola la Bible.
Oui, il vexé qui mais va fumula. C'est la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ils ont la case. Bête dans l'ordinateur au bima. Comment les musiciens, à ta fanatique, ils ont ma bête. Musiciens vont la fanatique et ça m'a bête mais il faut animer mon TV. Quand on animer tu as un son de son. Il va faire. So bibi, ngai butu boé. Voilà ma bête. Bon, voilà ma bête. Voilà lui ko le non les padres. Jésus de nuance. Tant que je suis là, je suis traité d'abord pour ce but. Au Kingandi, à Bangaba Mikolote, mais tant que je suis là, compréhension n'a vie mon corps. Tant que mon toyer manqué va vie au pluriel. Bon, mon discours c'est hypocrisie. Oh, je le bats sur la monnaie. Normalement. Qu'est-ce que mon toyer a coupé ça dans un bébé? À ça va dangereux. Linga na oke no yebi ke no ngana mo boto mbolo to yoka na kate voilà mwana ya place ça exact siko muta yo segiso aya place ça kota suka kaka so da te ba galant ça galant avant to le poison ya ba galant ya ni poison poison et poison on est à poison et poison ton ali tu contre poison et poison pas ça mo boto laisser on le marché hôtel monter on réanimer pas ça vous comprenez? Et là, il faut qu'on soit très sévère, on a pas peut-être hypocrisie, hypocrite. Il faut qu'on télé mais la rabango. Permet de goûter musique, on a pas géré pour la musique. Bon, on a mon le long, ma quel les autres ma trop que non, qui nandi. Asa na ba médaille belé, qui nandi. Ba trophée belé. L'autre mal sur la trophée. Moi na yo mo tombolo lobi to salate. On va pierre na ba simo ni ba la vite. Bon. Soki lobby d'Haïti, on peut savoir que quand soit qui kuna na Burkina Faso et mbela biso nzembo. Il faut qu'on crée des artistes batika la ka. Nengo mona ba fait la biso ba wenge et quand on était on peut de bébé gala derrière. Bilo raso ya Caraïbes. Na ebite so ki. Mais tant que tout le monde a fait la biso tu no mumba fubiki wani que ça sali. La caméra cache, caméra qui to la bidole là. Voilà. Arafat tu vas na simabi. Et ta maman Arafat a commis Koko ya bien Djuna Mumba. Ok. Bon, hier à la Nagi Bin. Au monde chalant. Ouais. Ceux qui peuvent la tirer, ils trompent la place là. Arafat a bien Koko. Dans un compte, la bateau va se rabattre. Mais si, il y a des signes. Donc, il y a l'heure très important. Et ça, Bimi Sabatou. Ouais, bah, aider comment on sent la continuité. Et non, pas trophée. Et non, trophée. Et bon, il est là. Pour ça, il y a un peu à ôter. Parce que là, on a un match, on va faire la pompe. On va pomper le sol. Et on ne va pas parler, on a ni parler de Ngelo. Il y a un moutou. Il faut créer un moutou. On y va là-bas, non. Biso, leader, na biso. Abimisa moutou. Boya, ça, là, c'est ça. Abimisa moutou. Abimisa moutou. Boy, on a tout respecté. On a yo vous allez partout d'être respecté voilà tout le monde gagné mais tant que va faire on ba sala batu batu si sino ba racine ils ont continué en traité ba branche ils ont continué pour tambola ils ont la musique ils ont ça la continuité musicale il y a un monde qui motu yo bon ba motanga na ba sala ngo faut musique ngo beta ne ba zenit na biso beta comment la musique ka sigi koko au moni zenit président moko si le rôle n'a pas beau bon si le rôle on y a pas les potes de Siki Coco n'a pas on a la maison mais là gangoum donc le cadeau nous les tigres là si on Luka va on nous les tigres Luka nous les tigres sont tout le cube au moins ils sont yo kuta pardon salana nous maboko na moto acoustique baba on a moto tu les lots ah ouais ça c'est bon acoustique stream auto saline ah yasu les choses donc kanda par rapport à trophée 206 000 trophées de remonter au la terre soit Google Ades que nous retient la porte à Marty pour battre tonda bon mais na lobby hein faire école la place Google Ades pour retient au coup les pas du pas dans la concerne on tient la robot na ba solo ce qui différence. Alors là, par rapport à Marambo, il y a des abonnés, il y a des musique, secrétaire, il y a des mauvais salaire, il y a des comptes belé. Moussa n'est pas afin à l'époque. Afin à Nosbi, afin à Nayopé, afin à Nangai. Tiens, on a la Suisse, on a clic-clac. Clic-clac. Bon, on est toché. Maramong.
tika Bon. nayebi so afingaka basalaki bato tu bayebi ke no bayebi ke no pour faire bato balobaka baza intégré bana basage na bureau na bantourage ya bien bon eloko balobaka yango na entourage moto aza bien entouré numéro 1 bureau na ye aa na bapage ya kofingelaka baartiste ya lokuta mpona kodenigre baninga na bakronifote sa baloba oyeba te nakuna ekipa biloko wana te yo mpe batiaka yo tro bonga naza soko tie ngai na yebi nakoleliso te yo fana na libumuno na mauvaise aleme na banyei na ofanda na yo so moto azotinda yo retour expéditaire ye moto akosibiri biloko ngana kipa bango te na kini wa ozo comprendre sikoyo par rapport ya sikoyo fin de martyr boye lisusu boyebi ke bato bozo prétendre bozo kokosa bato kokosa c'est trop dit naloba nini bozo bolingi bomeka mumwa ya bilei soki moto ana tourage ya bien ase net moment muko tombolo akolinga so problème na bato ya wenge te ça c'est vrai nyonso problème na naniki ngandi mpo ayebi ndenge esa wana omoni lelo même na bandimi mpo stade martyr etonda mingi ezotonda soki priere ya mboka yali katholike atindi bato na ye imbangisi atindi yoka bazotinda bali même na parti politique yala na balie soki baparti bolingani balie na ye baye yango nte esalaka yo ndimi moto wana na biro bien na entourage ya bien na moment oyo alinga oyo oze nzungu eske akolinga mpena kotolere bato onono bauti kotondisa ngo après 25 ans de séparation ezwaki temps nazoloba na yo omoni kotondisa na ndenge oza na succès oza na album eza ndenge mosusu na après plusieurs années wana sikoyo elakisaki no basoeuvre oyo ezalaki bien consommé par ndongo azokima ngai babengango nini bakotiango nini babengango nini nazoninga kobusango kindoki kotiango kindoki ebele te kindoki ebele te ozo comprendre elekisiki batexte na bango alaki bien banzembo alaki bien yango bato ti lelo baye eza eloko moko très important mais yo oza na œuvre te olingi osinya bituma minene bongo eske esili epuis bamisiki mosusu esana oka ya bayoutube otali no kaka osili bamisiki odeplace mutu asukoli akei na misiki oyebike naoka epe na place moko ta mosusu tshombo kokosonga te po tomonaki dernièrement ministre moko akenda kobeta na soyo na stade kutu ofele bato bayaki na bango te kasi stade martyr nde okotondisa makausi bana wana nga nalobaki na bango oyo bakomona na kati kuna bon lobaka luka bamiyibi esolo babamiyibi buta babeta bango loko pa mwana mwasi abendaki pena mwana mwasi abotele bango plan mais balobi l'essentiel ndenge batangaki kombo ya congolais moko professionnel soka ye place tomonaka soki baye remise ya ballon d'or babengisi Lewandowski afandi babengisi Cristiano afandi grand prêtre de Lionel Messi afandi na mopanzi bazosela ballon d'or otalaka titide te na toujours akumi kata ata grand prêtre de Cristiano banda kosela bo soka yoki ballon d'or ezali mpona Messi Cristiano osani oyo ya biso babeta basimbani babeti boye afélicité moninga mwana Cristiano loko aleyale misaya yakota mais ya biso international ya biso agité ntango babetilaka mwana wana ya mwasi azwi trophée atobina moko abandi kolela na kati ya nini bulango te match ya bapoto mike ya bassociation baya kofingela bato batikala ta kofinga site wana te epuis bazobeta lisu lisolo moko toyebi na biso bapesa yango bapeya anglophone liboso oyebaki bapesa yango meyango okela osani question mibale liso ye batie ngai okati nayebaki bango bapesa yango suba nini mais yo oyebiki bapesa na bino okende kosani yoka trophée na bango essentiel akendaki trophée essentiel akendaki banda mokili banda na mwana basoba modele te trophée na bango eza lokola akendaki ne bafoto ebele bango soko oyekaka boye trophée ma
photo. Analyse, toi. Quand le Congo gagne, c'est le Moi, Congo qui a gagne. gagné 2 trophées. Quand le Congo gagne, c'est le Congo qui gagne. Quand le Congo perd, c'est le Congo. Faut qu'on se... Congolais, ils sont 6800 photos. Bon. À l'époque. Moitié. La soirée, bah, tu peux aller à l'époque. Tala ma photo. Il y a trophée dans la biso ma photo. Bon. Il y a un autre le Congo qui gagne les photos. C'est ça. Merci pour tes photos. On est fiers de toi avec les photos. Avec les diplômes. Si vous avez place, vous avez que là, on va faire ça. On ça là, nini. Voilà. Dans la dégâts, on va faire Venez pour que le lobby stade de Marty. Faire rigoler la Robert après stade de Marty en décembre. On a lobby vos apaisements. Bon. On choisit des nuances. L'homme qui fait manipuler la musique africaine en Saint-Eston. Azana Mingi, Mingi te. Il a souvent l'habitude. Yakoloba que ses œuvres parlent à sa place. Ça c'est fort. Il y a un moment où Azana nous a ningi sate. Yako. Pesa bino date balamoko. Mais bon, il y a kati ya calendrier na ye. Stade wana. Beaucoup na stade. Plein comme ça. Beaucoup na stade. Tobeti na biso stade te. Ou beto ya stade te po ba balarabe. Bisom to sala ki bango balandi te. Grand prêtre de Chantilly Ngobila. Utaki ko toni sango tembe tuna le vipai. OK. Voilà ton mon adiango. Plein à nyam. Tuna le vipai o ebisa yo Le vipai qui ne propre. E bandaki na Chantilly Ngobila. Le vipai qui ne propre. Voilà ton mon adiango. Neti biso dolani na Chantilly Ngo. Tolani le biso ka Chantilly Ngo. Maka utokobi na suka émission na biso. Tokobi na suka émission. Grand prêtre de Chantilly Ngobila. Tokobi na suka émission maka On voit ça système de redémarrer qui. so t'avais bien la mystique ya fo. Redémarrer qui stade. So mon redémarrer. Quand on Robert à tozola na biso Chantilly. Ya souvé, ya na ba on va ir na musique. Bango ba ina na stade de démarrage. Mbaka. Tokobi na suka maka. Tokobi de mbaka. Tokobi na suka tokozota ebele te tomoni ozokende susu fo bozonga susu na répétition na ba lelo fo bo continuer toujours boulot. Tout continuer pour toi tout na guitare kaous. Bande présence boye. Bino bozo travailler te. Bozo mona te na bis. Oh, boli o sentu beta concert. Si pas destiné na lobby eza na zo ya kuna malembe kuna kiki wana na zo ya. Na kiki. Na ya malembe. Bozo ko kwa. Biso orchestre ça loka batikeli bino mutuka Ferrari na lupa. Bon. Essaye de chauffer en tout le monde. Pour chauffer, on va démarrer en homme. On se fait un autre. Pour se rebimer, il faut que Bakangi. Polo aussi. Polo aussi. Polo n'a pas fait ma moto. Non, voilà. On les regarde. Il faut la chauffer en rame. Barbie, chauffer en rame. Qu'est-ce que ça va? Bisson de bande de chauffer. Ba direct tout le monde a balai. Direct ça, on va balai. Tout ça, côté artistique surtout tant que aux ADA, tout le monde a peine à Moussala. En tout cas, félicitations. Fer n'est pas présent sur le plan physique. Il est absent physiquement par là. Physiquement par là, il est bien consommé plus que les autres qui sont en liberté. Tout le monde est en Open Dynasty, est numéro 1 à iTunes. Amazon fait rigoler, occupe première place. Amazon coûte le battre et puis boom play fait rigoler. Félicitations pour la Moussala qui est sali et puis tout le monde va capturer. Biso baza na foot ici dozo yoka surtout ze ba royaume kunga. On va payer ça et jamais égalé na carte ya foot ici parce que yoka ina se partout pas comme na suka. Mais le lot mona ki moko ya ba fête. Tout monde va lega na TV ne bato ba message ko lega na TV bo babi bakangi faire. Yo monani te ozo lobaté faire azo souffrir place ya ça. Après côté en Congo mais pakistanais kaka. Moi batu kaka. Okoko expliquer nini poto c'est émission na biso. Yani kayenga mon invisible yoka ngai. Fongola matoi. Na kopesa mbote na ya José da Costa na Finlande yebisa Gento Sigal aux lumières de Finlande na ko jela obeko jela na kopesa mbote na papa Ali de Mafuba pesa la mbote ya trop na Popol mukoko na Corée Popol mukoko na Corée Rolanda biso wana pesa Popol mukelenge ba mbote et puis na pesa Popol mola o ya biso Popol mola mbote la maître Teddy Matadi pourquoi pas papi ya Fali de London na pesa mbote na maître Yige Matadi l'avocat de Barabas maître Ana Luboloko bon yom tasimi bilanga na Congo par mama ni mama c'est Ana Luboloko di engai makawu ya Roger Sitagi kimbini nkoyo placha pambo bango tanto nkoyo motema Solange Makengo placha pambo motema bato mama grand sinalula toza wana na yebisa yo et puis Claudie Matabis aza na kini ya Claudie Matabis Claudie Matabis oza na kini on peut te pelo pembele pe aza na kini oyebi
Nelly Tambo pe kala mingi. Nelly Tambo na malewa. Na malewa. Kilie nyonso akoki kofungola nzungu. Mama olambi nini? Oyo malewa oso ezala. Malewa eza bobono. Ngula fungola nzungu. Bobono de. Nakufi. Bobono. Ça va pas fungola. Mena nzungu nanga bolingo. Okofungola te? Ngana ko boma motoma. Ngana ko Eye. Faut tu be Kelvis Koyiko. Ko sala loka modelo wana. Miseni na ko sala. Eya putu na moi. Kala dese wana. Soko me okufi. Comme ça eya bu. Visible. On a devant à domicile. Faut bolanda ka ba tête saison sala ka ba nzembo zo pesa ba nzembo kitoko. Bon, bakola baza partout. Bakola baza partout, baza na méchant mabe bazo c'est le 15. Tous les golos sont motivés baza na méchant ya ko sala le 15 blague té. Voilà même quand on na suka, lelo na suka ba ito bazo kotala yo, na ba dédicace ba tebele TV mo ba tebele bazo kotala yo et pas contre couleur et multicouleur, o ya biso Vénitieux code. On dit ça la madi London. Ouais. Désolé, très mystique. Bazo kolanda yo, bon ba ya Cherry Gola. Na orli gola baza na point. La Cherry Gola, Oli Gola, bana point. Bazo ko mabele mama. Si comme abelé mambe, opérateur économique. Si comme mabele mama. Asawa. Kamalando, asawa. Asawa na le banco. Le banco ça va contrôler. Asawa na. Pas on bouger bouger. Mais sinon il y a bien Ligue des champions. Ligue des champions que c'est une asawa. Hôtel mo panzi ko toyo, il est pas bakala asawa. C'est pour bien là, comme tu comprends. Oui, bamona a combien wa? Bien là ça na pas. Wana na kemba abakutana ni limu. Ouais, voilà le match ça pour il fait si à noti pas asawa na zo. Toujours traction. Bon, toujours pembe. Yo sera na té. Bon, blague vous dire au mieux. toko mina suka makao. Kim Jong Un toko mina suka. Bato bazo kotala yo na bato normal, na bato ya mystique. TV moko ba tebele ba fanatique beaucoup expliquer ba on les 15 faire ko la sera bel et bien avec nous TV ya moi. Chichi Mufuta de London, les jeunes producteurs Yokangaï, Papa Lida Mafuba, Yokangaï. Donc, la ministre Moutoutou, après, on a célébrer la résurrection de Jésus de Nyons, Batoutou à travers le monde, dans un Bisabino Kenon, Makamutu et Zalagi Nangwase, Tolobagi Nabino, Toko Tungisa Moutouté, Toko Lobela Moutouté, Toko Landa idéologie, Batoutou Bande Okumba Biso, Biso ton hôtel et l'ensemble Nabiso Likolo, Tobande Kotel est là. Jésus de Nyons. Oyo, à soit qui problème il y a mon cléqueté, et cela qui n'a pas tentative de meurtre, et cela qui n'a pas violité, et cela qui n'a pas volé, et cela qui n'a pas familial, il y a bouquet ou et ça n'a pas motina. Pour la monnaie qui va tellement que non, on va tout kingandi, pour marcher, pour son aboité, pour son aboité. Biso de Yabisa qui vient dans les Zawanake, et ça leur remonte à petites choses. Les petites choses, et ça l'a réglé. En 4 minutes, moi je vais le roi. Patron a fait le gola, Azalaki condamné le gola beau frère Nabiso Arkeli. Oh, Arkeli, tout ma casse n'a pas beau frère, mon rival en payant. Azouaki, Congolais, mon gola, libata rouge. Libata rouge, boye mbanaye. Bon, bah, quand les bois. Pour la viole, un peu là qui va miner. La viole, on va chanter. Ah, you what is your name? My name is Makelele. Pesa Mukongo Tanda Bilo. Pele. Attendez Bilo, normalement, pesa Mukongo. Kayo bakangeli bo kangeli. Au lieu passer la matanga pour peut-être baler la. Quel soit bête qui mona. Ndeba okoso. Ah, la bangote. Bo ba biso bête qui mona. Na yeba ki. Ko palo la ndeba misisi. Na yeba ki kala. Yango kangisi à 30 ans. Là où tu as kimi va bonner la Bangladesh. Et bon, mon ninga n'a pas ça, moi, à ta maman, tu as ça, ma reconnaissance. Moutako marché les Yewana. Mais pas autre, pas gola, pas mal. Kene, ex-mon, la bimara, na yazo, on a dit, bah, tu as gagné 30 ans. Bon, bimato, que l'ambassade des États-Unis, ton marché. Moutako marché, on a bisoté. Il faut même bien pour ceux qui pétaient. Moutako marché, on a 30 ans. Net, on est pakistanais. Pakistanais, Kiki Tourete. Yo, Likaku. Même si vous allez me balasuka, cette fois-ci, on compte la ma tête, on a vu la Bible, on pète, on a rompu victoire. Bon, moi, on a le Kissi. Oh, deuxième fois, les gars, la télé. En ce temps, comment on a dit que la commande n'a pas Willy Kaim. Bien, on a l'émission. Azulu basu nzaya sala musala makasi kolega. Yo sala musala makasi kolega l'orchestre. Asota. Yo mi musala. N'importe quoi. Que ce soit la dernière fois. Et puis il y a les sous. Oh, côté de ça na biso. Est-ce que mon marque aux alagi? Oui, na alagi.
na na pression na ngai ça na bango pas valé au monde nayebi sosomo nayebi ke tout ça na faire na nyonso na spiritualité pe kaka oza na bonzoto ozali na musique ozali soko kendaki balongolo ba kento sunu ya awa docteur ayebi so na mende sa ko sila na konki ko ba sombelo ligne colonne vertébrale ya hôtel mabu bon soki mundela loba ino tozala ka ya ba ndenge yo sala bon ngabu na pese docteur wana on dirait yo na ba émission au sala peut-être au peki ça docteur gai ouais banda lelo na yebisi yo Pourquoi tombolo na kolage te pas kobonga na komona mbe koela Makaos pardon donc si c'est monsieur je crois on a déjà talaka on a déjà Makaos on a déjà na combo succès pour les gars pas ministère musu ba bisu disque comme Makaos l'internet plus que ba disque bitu musu ya sika sans pour mentir Makaos azana succès plus que même ba te belé ba zo ko le ba na télévision ba na TV ba retourne yo ba no ba na musique c'est mon c'est l'état déjà ba comment bien millionnaire voilà bango nyonso na bango baza awa na batouriste bango nyonso baye baphotographe na batouriste babimiselanga musicien deya aleka deya vomvokation ya million azane million pesa batebele te mpona bato kotala yo j'espoir episoalaka posé voilà merci beaucoup bimiselanga misolo tia na atanisa maleka deya bato akomameleka voilà, merci mon Makaous. Comme de coup. Tu aussi c'est mission Makaous. Pas dédicace, je crois. Aux gens que belle bazo kotala au Costa Couleur. Zaki déjà. Combien la gueule non Costa Couleur le patron à Route d'Autriche. Qui la Belgique. Et puis voilà, tous on est toujours en communication, il y a pas d'idée du tout voilà na bango. Davé Makanda, tous on a bango en ligne, toujours tous sur là. Oui, bana ba santé. Voilà. Et puis voilà. Et puis na so remercier mingi Freddy Nongola les Irlandais. Flat les Irlandais. Sans oublier Bayavisa Ponda. Papa na Herveline. Et puis na remercier mingi Fabrice Kintav. Yende Fabrice Kintav Bambote ya trop. Et si on s'allie sans oublier l'affaire du jour Yunish Banz et femme intelligente. Femme intelligente Yunish Banz et l'affaire du jour. Je te salue depuis la Belgique, place aux alliés. Carlos Galombo Motema. La Bibiche Kassa Carlos Galombo. Un de la zone de la système na yende ngoto yokana tosala pour votre trésor mwadi. Thank you.